Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukiti. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisoubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Mokolo malamu pe bon début du mois d'avril na bato nyonso o bolandaka magazine Kinshasa na biso. Interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci implique l'interdiction de tous les vols des passagers dans les deux sens, Kinshasa province, à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée. L'interdiction de tous les mouvements migratoires par le transport en commun, des bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l'intérieur. Des barrières doivent être érigées par les gouverneurs et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière de coronavirus. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa. Seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipage et convoyeurs seront autorisés. La fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne, sauf pour les camions, navires et avions cargo avec fret. L'obligation pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa d'instruire tous les bourgmestres de chaque commune de la ville d'éviter tout attroupement et de placer plusieurs points de lavage des mains avec désinfectant ou savon, surtout dans des agglomérations à grande affluence où le manque d'eau et d'électricité est quasi permanent. Ici, j'instruis le gouvernement de trouver les moyens de ravitailler ces quartiers pour assurer l'hygiène. En même temps, il faudra multiplier les points de lavage des mains à l'aéroport international de Njili et appuyer les équipes de la RVA et de la DGM pour que nul n'échappe au contrôle d'hygiène. Mise en place d'un service minimum au sein du gouvernement et des institutions pour pallier au confinement à leur domicile des autres agents de l'État. Ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, a visité mardi 31 mars dernier 4 hôpitaux et 6 kawapi travaux de réhabilitation et Salema pour nous prochainement la maladie à coronavirus. A visité pavillon et la clinique quinoise, clinique universitaire, clinique Ngaliema et hôpital du cinquantenaire. Baloko oyo ezotongama na ba conditions ya malamu pe à sécurité pour éviter toute contamination. Boyeba que misala yango ezali financé na gouvernement ya République démocratique du Congo na montant ya $377 000. Évolution et épidémie à coronavirus dans le monde entier en général, mais dans la République démocratique du Congo en particulier. Commentaire ya Nathan Siata. Pandémie oyo coronavirus ezo continuer ko gagner terrain depuis ekota na République démocratique du Congo, précisément na ville ya Kinshasa le 10 mars oyo eleki.
Na rapport na ye le 31 mars oyo, Institut national de recherche biomédicale oyo kumbami na le docteur Jean-Jacques Muyembe oyo azali coordonnateur ya cellule ya riposte ya coronavirus alobi ke 11 nouveaux cas ebakisami na liste ya 98 oyo ezalaki. Na 11 cas yango 7 baza ya Kinshasa, c'est-à-dire bango bazalaki contaminé na ville ya Kinshasa. Pe 4 cas ezali importé. Avec nouveau bilan, nombre total est commis 109 cas na 3 semaines ya pamba. Il faut toyeba ke 8 personnes déjà basi ba koufi, pe 3 personnes bazali déclarées guéries. Bakondi ya santé balobi ke constat na bango ezali ba cas ya contamination et bandi ko matama kasi po kaka na 2 journées ya pamba, c'est-à-dire dimanche na lundi, ba enregistré déjà 16 na 17 cas ya contamination. Ba ezali ko matama kasi et puis ezali inquiétant. Na interview moko docteur Jean-Jacques Muyembe alobi ke na alire oyo ba jour ezoya ezo risqué ezala vraiment compliqué pour la République démocratique du Congo, surtout mingi pour la ville ya Kinshasa. Donc confinement ya ville ya Kinshasa est commis obligatoire pour ba autorité nyonso ya mboka baza déjà d'accord sur ce point. Et tikali kaka koyeba tangu nini pe ndenge nini ekosalema. Mais situation générale na monde mobimba esengeli koyeba ke 872 731 personnes nde bazali contaminées na monde mobimba. 43 272 batu nde bakoufi pe 184 129 personnes oyo esi babiki na mokili mobimba. Mais na échantillon, il y a 5 pays oyo bazali plus touchés. Tozali na États-Unis d'Amérique oyo azali toujours combattre record avec 189 633 contaminés, 4081 décès, 7136 guéris. Italie à l'Indie avec 105 792 contaminés, 12 428 décès, et 15 729 guéris. Espagne aillé avec 102 136 personnes contaminées, 9 053 personnes décès, 22 647 personnes guéries. Allemagne à l'Indie avec 72 383 personnes contaminées, 788 personnes décédées, 16 100 personnes oyoba biki. Pe France ayena souka avec 52 837 personnes contaminées, 3 532 personnes oyoba koufi déjà, pe 9 522 personnes oyoba si ba biki. Na Kinshasa tozo continuer ko senga na ba kinois ba observer ba mesures oyo ba kondi ya santé bazali ko pesa biso pona ko éviter propagation ya maladie oyo. Sokola maboko chaque jour fanda na ndaku soki likambo ya malongo ya kosala ezali te, tika bibima bima, tika bambote, tika ba bisou, batela santé na yo na libota na yo. Tozo continuer koloba coronavirus ezali réel pe ezoboma. Kinshasa et l'équipe partout. Na susi kaka ya kosunga peuple congolais, Beltexco aye na miliki na ye ya sika o bazobenga Africa's Choice. Tango yango likamuna tango na yango oyo ezali tango ya miliki Africa Choice. Miliki ya solo oyo tondi ba vitamine ekolisaka bana kitoko pe pesaka bango mayele yango miliki Africa Choice yokelengi. Miliki kitoko babengi le Africa Choice. Ezali miliki mabele ya ngombe ya solo on a français babengi le animal. Moi to bengi ke miliki oyo Africa Choice ezali miliki ya mboka ba miliki. Ezala mwana muke, papa, mama, mukolo asinga mela miliki oyo eza na qualité ya kitoko. Totika baje, totika bimela mela miliki Africa Choice yango nde ebongi na bana, ba jeune, ba papa, ba maman, na ba personne ya 3e âge. Miliki Africa Choice. Merci Beltexco. Merci Beltexco. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso, Jimmy Mukendi, azo continuer toujours à offrir espace gratuit na bato nyonso balingi kosala sensibilisation contre le coronavirus. Bandeko na ngai ya Kinshasa, bandeko na ngai ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave
mboka na biso ezali na souci tozali na problème oyo ekweli biso à travers le monde entier likambo oyo ya coronavirus ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi ba consigne ya hygiène esengeli toyeba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali kosala déjà ba mort bozali koyoka oyo ezali koleka na Italie yango na biso en tant que ba leader d'opinion biso en tant que ba serviteur na bino auto serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye bato nyonso topé ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko, na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso et qu'on continue à servir bino ndenge longo bani boyebi ke bolandara biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message joana topé ba encouragement au beaucoup ko encourager bandeko par rapport ya tant autres vous allez ko passer beaucoup ko tinde la biso yango à travers numéro o eza affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ezali à travers Kinshasa mobimba e yakuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus. Pasteur Roland Dalo et Église Philadelphie a sali message de sensibilisation contre le coronavirus. Je suis monsieur Roland Dalo, homme d'église. Je viens au travers de cet élément appeler à notre conscience. Le coronavirus est à nos portes. Il fait déjà beaucoup de dégâts. Ça a commencé plus loin en Asie, en Europe, et maintenant à nos portes en Afrique. En même temps que ce mal est en train de se répandre de plus en plus, il est possible que vous et moi nous puissions ralentir ce mal et peut-être même les stopper. Et il y a quelques recommandations que le ministère de la Santé ainsi que l'Organisation mondiale nous donne qui sont des gestes préventifs contre ce mal appelé coronavirus. Ce sont de petits gestes de la vie de chaque jour que je peux appeler des gestes barrières. Non seulement à faire un jour, mais à initier au quotidien. Ces gestes, il y en a plusieurs, mais je peux partager avec vous 6. Le tout premier geste, c'est laver les mains aussi souvent que possible avec du savon. Et si possible aussi avec une solution hydroalcoolique. Deuxième geste, c'est limiter les contacts avec les gens. Si possible, garder une distance de 1 mètre avec tout le monde, mais spécifiquement avec des personnes qui toussent ou qui éternuent. Troisième geste important, éviter de nous toucher nous-mêmes les visages avec les mains parce qu'on ne sait jamais, nos mains peuvent avoir été contaminées ou avoir été en contact avec quelqu'un qui est aussi contaminé. Quatrième geste, c'est quand il nous arrive soit de tousser ou d'éternuer, de le faire au niveau du pli de notre coude. Et si possible, utiliser un mouchoir en papier et ce mouchoir à papier, après l'avoir utilisé, les jeter. Cinquième geste, éviter des rassemblements où il y a des grandes foules ou des interactions où il y a beaucoup de monde. Sixième geste, c'est arrêter de faire la bise ou saluer avec la main. Je voudrais en terminant vous dire que ces mal, nous pouvons les ralentir et même l'arrêter. Et même l'arrêter complètement par la pratique de ces gestes que je viens de mentionner, gestes de la vie quotidienne, mais aussi par la vulgarisation, en parler aux autres, pratiquer et parler aux autres enfants qu'ils puissent pratiquer. Et si nous le faisons, nous allons ralentir et si possible arrêter ces mal. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que sa main qui a toujours été sur cette nation continue à l'être. Que Dieu vous bénisse. Basi
ebele bakoma na bango ko trouver normal ko bimana mobali o esi abala kasi ba conséquence na yango ezalaka nini population ba réagir na micro ya Hervé Zaka. Na Kinshasa tokoma komona basi ebele bakoma ko bimana mibali o babala mibali ya bato basi misusu balingaka mibali oyo baza marié par ignorance kasi misusu pe bayebi na bango ke mobali wana abala me andimi ko vivre na ye misusu pe za pona ba raison ebele kasi bandeko basi ba expliquer ba conséquences ya kobima na mobali ya bato eza conséquence ya mabe na miso ya Nzambe Nzamba libon to sel lisumu po obebisi foya muninga na kata ndaku na ye na bana na ye na mwasi na ye siko muninga kende po se no remplacer après yoro ya ndaku wana bana baza bandoki bana baza mabe okomi ko maltraiter bana wana en tout cas po na ngeza mabe makasi na ba o basala ngo batika po eza penza mabe makasi ngandi na zape na kolinga te mwana na ngape azo mobali o eza ya bato to mobali ya bala na kolinga tata des efforts na kolinga ngote po na mona ngo mabe makasi po ngamo peze sala milanga na nyoko mai makasi na linga wata mukete po muninga oyo kisa muninga passe na motema oyebi abala oyebi ana mwasi aza na alliance mais yo lingi ka olinga mobali ya batu eza na sens te bon conseil ngana opesa bango batika eza mabe makasi na miso ya batu eza pe soni luka mobali wa yo moko aza oyebi abala na nte oyebi abala na nte yende ko kolinga ye mais o déjà bala ko kolinga ye te po eza lisumu na miso ya Nzambe. Donc likobimala mobali ya moto ezaka na avantage ata mukete tangu Nzamba salaka Adam na Eva salaka moto amna oya ye jamais ozomona na maboka moninga yango kolando kolule ba conséquences ebele yango moni biso ba jeune fille tozo umela te o mona kaka bu mbasu bu obelite okufi poani eza na malédiction eza ba jeune fille mususu kazu mobali ya batu na mobali ya ko négliger mama ndaku po akomi pesa mingi na mosa libanda etake mama ndako azolela na bana yeba koto oza leste okoza pe na kimete même na miso ya Nzambe en tout cas eza na ba conséquences belé epe azolexela yo donc oza mutu moko azobomba yo kaka jamais boko bimane nzela moko eza kaka bengi yo tokutana quelque part donc oza mutu moko bazobomba yo faut ko comprendre eza na ba désavantage belé ko bimana mobali ya mutu baliwa yango ezo surprendre biso ka ovandi be pa okufi po nini ozana no maudite po ozana ba problème ebele na vie na yo eza eloko moko eza normal te vanda kimia Nzambe moko yebi wa bongisela yo ko envier o eza na maboko ya mutu te Nzamba pesa kana temps oyo koki jamais yo jeune fille oke ko lulela ka papa ba tuto mobali ya ba tuto ya muninga na yo liweza pembe to banga Nzambe bandeko basi kobimana mobali ya batu eza mabe po ata kutu alingi yo yeba ke akotikalaka kobimisa mwasi na ye ya ndako te mama luka ya yo moko okolekisa ntango ya pamba epuis oregrete na nsima yaya bongo esala Kinshasa eleki partout. Système ya kobrose minu na balabala to pe na nzela eza ko indisposer batu bolanda reportage ya Hervé Zaka. Batu ebele bazalaka na système ya kobrose minu na bango na balabala to pe na nzela okomona batu bazoleka yekuta etali ete akobwaka basoyi bakrasha basalite ya munoko na ye na misu ya batu pe aza na ye à l'aise kasi pratique wana eza ko indisposer batu eza mabe mpona nini eza l'infection komi ebele na mokili toza na problème infection mutu akoya anyati krasha na yo ekomi ebola po l'infection ekotaka mutu oka toki maduso nzoto efungwamaka nyonso ezalaka pena bien te yango kobose na nzela eza mabe mutu amona bakrasha surtout krasha eza eloko moko mabe soyi eza eloko mabe po soyi eyaka na typhoïde eyaka na makambo ebele sida eyaka na krasha na soyi eza pena mabe makasi so tosalelaka yango il faut totika po epekisami eza pena bien te namonaka eloko wana eza impolitesse mpo na ngai eza bien te eza mabe esengeli obrose na kati ya lopango ntango ozobrose na balabala bato bazoleka bakrasha bamiyoyo wana na miso ya bato ezosala bien te wana eza biloko asali te bato oyo basalaka mosala wana na balabala batika babrosaka nsima bandako na bango na balabala eza bien te wana eza bien te eza mabe makasi
po omoni bakrasha eza na bainsekte oyo ya bamaladi oyo bato bazo kopema nango comprendre so obwaki krasha so eyokauka omona ekosala mwa mopepe bato mosusu bakobanda respire bakrasha no wana eza bien te eza na bato mosusu so ayoki posa kosuba azwi bidon asubi abwaki na balabala mutuka mpe ye enyati ezwi bato omona il faut congolais a changer mentalité ndenge balobi boye ezala boye na mwa mikolo mais ezaka bien bato faut ba changer normalement soko otali par rapport ya moto ya kolaki bien oyo azwaki éducation ya bien et pas baparent na ye akoki koya kobrosser na nzela te faut brosser na kati ya lopango na place moko oyo akomona te akogene bato mosusu na soki akobrosser oyo abimi libanda bato babanda omona bakrasha na ye eza mpenza propre te eza mabe bon conseil na opesa bango mpona bato oyo babrosaka na nzela bato babanda omona na bakrasha na bango nakoyebisa bango il faut batika yango basala yango esu te parce que eza normal te bandeko minu banikaka yango na miso ya bato te esengeli kobombama na chambre na lavabo to mpe na kati ya lopango kasi na balabala te mpo okoindispose bato mpe soki oza na maladi bato bakoki kozala contamine eza danger makasi surtout na bana oyo basakanaka na balabala mpe baoyo babetaka bale na bakartier bakoki koniata basoi na yo na bakrasha okopesa bana bato maladi ata boza na lopango oyo eza clôturé te okoki mpe kobrose na douche to na kikoso Kinshasa eleki partout. Eza mabe to malamu baparents basalela mwana na bango choix ya mwasi to mobali bolanda nakala baparents bazalaka koponela bana na bango basi to mibali soki mwana alingi abala mabala yango pe ezalaka koumela makasi kasi lelo ezalaka lisusu bongo te bana bango moko bakoma kosala bashwa na bango mais la plupart ya bashwa yango esukaka kaka na nzela baparents balobi boy libre d'abord qui trouve que je veux se marier donc azali na capable ya komona ke ayi kobala. Mais ce qu'il faut, ce qui est bien, il faut l'encadrement des parents pour Akenokobal. Mais le choix, ça c'est un choix qui est individuel, partant de la Bible et partant aussi de la vie sociétale. Que Sengeli vraiment est que Baboti, Baponela, moi, Nabaron Mobile et moi aussi. Après ça, il y a raison déjà. Mais il y a des aspects culturels selon la culture, il y a la province, il y a Bisso. Où il faut que moi na le kaka na wana. Mais ce qui est bien, la demande doit se faire. Il faut que moi na le babon maintenant na koki na ina bala. Alors les parents vérifient la compagne pour voir moi na question c'est vrai ça. Monite pa maman parce que moi tout amoni moi na quartier bien. Au moins personne a bien na moi na ko bala et moi pas poneli. Eza le quoi ya sikote. Siko e komi kaka moi samba iso ba kutani. Moi c'est na mobile. Ya moi pe ba mabala ngo ezozo ape ya kitoko te. Wande s'occuper kitoko. Ezaki bien. Na lelo nde e baby. E komi ya mabe. Kaka soki ba kutani ga moi c'est na mobile balingani kitoko te. Tangwa kala. Wana ezaki tangwa kala. Ba mama na biso bazali ko ponla. Mi bana na bango basi. Ba ko pona bana na bango mibali. Mais na moment oyo ekomi ke mutu na mutu fo balingana na bango yote lelo soki libala ya mutu wana ekufi epesi complication ekoloba nini ezaki okopona mwasi mwana na mobali mwasi te okopona mwana na mobali pete omoni na pesi bandeko na conseil batike ezaleli wana eza malamu te mwasi mobali fo balingana na bango moko. Mabala ya kala ezalaka kitoko po ba parents bazalaka kosalela bana ba choix ya bien. Lelo bana bango moko bakoma kosala ba choix na bango. Kasi yaya sala pe choix ya malonga po fanda oumela na libala lokola bakoko na biso ndenge ba umelaki na mabala. Kinshasa eleki partout. Motuna etuna miboye na ba papa soki mama na yo alingi ya kofanda na ndako na yo pe mwasi na yo aboyi. Et tant que responsable à Ndako Papa, au Kosala Nini, voilà la réponse na micro ya Hervé Zaka na Honorine Kinwani.
Na bandako ebele okomona mwasi na mobali bazopotana juste pona mama bokilo alingi ya kofanda na ndako ya mwana na ye ya mobali. Lokola pe toza ba africain batu mususu bamonaka yango mabete mama bokilo aya kofanda na ndako ya mwana na ye. Kasi kote mususu okomona mwasi na mobali même moral balingaka te bazala déranger na présence ya bokilo. Toli malamu ezobanda na ndako tangu mwana za mukie. Oh, balobi na biso, on peut dresser un arbre quand il est petit. To pesa kabana na biso, toli tangu baza mukie. Bo tangu bakokola, bayeba kovanda na bandeko. Ya batata mwasi, na ba mama bokilo, mais tangu yozo pesa mwana toli malamu te na se. Et ezala difficile na likamuneti ya boye. Kia ye na ndako na nga kovanda. Na sansi ni nakozala naza na makoki te ya kofuta bandako mibale. Mama azala esika na ye, mwasi na nga azala pe na esika na ye. Nga lokola naza responsable, naza na 1000 occasions ya ko maîtriser mwasi na nga. Ya ko vandisa mama na ndako na ndenga dictature te. Na yebisi ke oyo aza mama na nga oyo ya botinga po ya kolinga ngai muto abimisi nga na mokili ye yo. Linga ye nga pe na kolinga baboti na yo mama na yo. Yenda abimisaka yo na mokili po nga na ya komona yo. Il faut to linga bango. Yo vandisa mama na nga chaka kake aza mama oyo ya boti yo po abotinga mobali na yo. Akolinga ye azana raison na ye po couple ezali bofandi na babokilo ndako mofandi na bokilo ndako moko ekreaka toujours ba problème. Un jour omona kino so bokilo na za kote ya yo mobali. Un jour moi sona bien mabe. Soka azali bokilo awuti na kote ya tali ya famille ya mwasi akochaka ndako na un jour kana désordre. Couple sengi kino mwasi na mobali bafanda bango moko na bana na bango. Soki mama na nga alinga ye kofanda epa na ngai mwasi na nga boyi il faut nga mona zo responsabilité na nga ya kolukela mama na nga place na ye puisque Bible alobi ke mwasi na mobali bakozala mutu moko alobi te ke mobali akozwa mama na ye ko chana ndako na ye ubia mwasi akozwa mama na ye ko chana na ye te mutu na mutu akotala ba para na ye mama na ngai aye na ndako na ngai mwasi na nga boyi na kolukela mama na nga ndako na ye na vandisi ye ngai na yebisi ke mutu okolisi oya yebi ke ozwa ki pasi pona kokolisa ye zanga ye za mwasi na ngate comme ça yo talanga kolia na yo makam na yo talanga ngande na kozwa soin ya mama na ngai na ya mwasi na ngai na ndako na ngai mama akozala na ndako na ye ngape na kolinga mama aye kovana na ndako na ngate tango to banda ko bima na mwasi na ngabutu to kende ko suba na libanda mama ayo ka ke to bimi eza honte eza soni soki muntu alinge mama na ye ubie mama bokilo na ye aye kovanda na ndako na ye muntu anaza mayele te na Mika chapitre 5 verset 7 elobi ke mwasi akozala munguna ya mama bokilo na ye mukanda ya nzambe tozotanga ngo sikoyo oyo kozomasi oyo ko cha place mona mama na yo oyo ozama yele te ndeko mwasi mama bokilo aza pe kaka mama na yo koboya bokilo na ndako na yo ekosala bien te kasi mama bokilo pe esengeli azala esika na ye pona ko éviter ba problème po mwasi ya libala na bokilo na ye ata bafandi 100 ans suka babeba na kaka na yango papa lokola yo za chef ya ndako zwa maîtrise ya ndako na yo po mabe ezala te Kinshasa eleki partout. Tokomi na suka ya édition mokolo ya lelo soki bosepelaki na yango tika topesa merci na Hervé Zaka azaki sima ya caméra pe na Tonsiata na réalisation kasi bobosana te ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo eleki partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino